Ok, shalom shalom na bana nzambe nyonso to bazwi libaku ya kolanda biso lisu na moma oyo mokili mobimba partout esika wapi tozwami nzambe aleka na kopambola yo. Je crois tozali déjà awa en direct na chaîne na biso au photo s'abonner na Kimpese News o ezali initiateur nango ezali papa na biso Edo Moniz nzambe apambola ye elongo na molongani na ye mama Mireille Kazongo et puis na caméra kuna tozali na ndeko Prophète Kodila et puis na régie tozali na ndeko Yushi Zulu. En tout cas, Nzambe apambola bino, c'est votre humble serviteur, le pasteur Aristote Assoumani, na émission na biso otoko banda kolandaka chaque mardi na ngonga 17h émission Ningi Saesu. Alors ekozala penza malamu to s'abonner massivement ekozala kitoko et puis partager na bande komususu benda bango en sorte que tous allons ensemble pour na tué bana kolandaka makamoto zwe bana kolandaka wa nzambe aleka na kopambola ndeko Kavena nzambe apambola ndeko Fao Kavena Solange Nambi ndeko Niclette Maza. Donc nzambe aleka na kopambola bandeko nyonso to déjà bazali wana o bazwi bana Rolanda biso jo kenda nzambe apambola yo jo kenda nzamba pambola ebele ndeko Briel Ndongala. Donc ndeko Briel Ndongala nzambe vraiment apambola yo bisika wapi tozali nzambe apambola toujours tout dans la branchée na Kimpese News. Alors bien aimé, sans plus tarder na linga déjà to banda mwa koloba mama makamboyo et zalaka bien wana et osala kitoko to partager par rapport ya malo na nzambe to 8e na biso ya lelo tozo tirer yango na Romains chapitre 8 le verset 1er. Je te cause déjà ba Bible na biso rapidement na Romains chapitre 8 le verset 1er to tangi na kombo na Yesu to tanga d'abord verset avant que na sala prière na biso pour na ko dédié émission et pas inanzambe. Totangi d'abord Romains chapitre 8 le verset 1er. La Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tokobondela en sorte que Nzambe alekana kolobela biso natina likambo tolingi toloba nangonga oyo. Père de gloire, Dieu tout-puissant, papa, nous te disons merci encore en ce moment. Merci papa pour cette opportunité, grâce et faveur. Oui, bien quoi accorder biso encore en ce moment pour toloba na par na yo. Seigneur na tiki moma ona salobo konayo, lobela peuple na yo. Makamo koloba et même ma délivrance, solution n'a pas problème na biso. Quand il est écrit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Et ça les mandengwana na telemeli o nyonso et kotanga ma bunzambete ya molili ya kindoki ya satana et ça l'a détruit et anéanti par le feu du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Ndenabaki tout à l'heure, tu kotanga na Romains chapitre 8 le verset 1er. Thème na biso alléluia, plus de condamnation en Jésus-Christ. Plus de condamnation en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, le verset 1er, Bible Bisso, il y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Cela veut dire, na katina Yesu bien-aimé, toko zala condamné te, na lingala etumbu ekoko zala te. Cela veut dire, te belé, bakoke kozana se ya tumbu moko ya satana et tumbu moko ya kindoki. Mais dans Romains chapitre 8 le verset 1er biso na kati na Yesu et tumbu moko ezalité. Nesa mutu moko zolandanga que monde de ténèbres, monde ya satana topé bandoki topé batu bazana doit ko condamner yote. Alors toujours rapidement Luc chapitre 13 le verset 11 et puis totanga la verset lisusu 16. Est-ce que tokotanga Luc chapitre 11 na verset 10 la Bible déclare: Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme
possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, il y a verset 16, Mbalamoko. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alors, bien-aimé, il y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Cela veut dire, moi, en Nzambe, à cause de la condamnation. Mais bisika tu kotanga bien-aimé, dans Luc chapitre 13, verset 11, tu n'as pas verset 16. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. La synagogue n'est pas l'église lélo. Yesu abane côté ya na kati église. Balobi là se trouvait une femme. Oazala qui possédait un esprit impur. Oyo ayeba na ko rendre maman yo infirme. Azala qui courbée, balobi, elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Maman ya tambola kanaye, maman ya lia kanaye, maman ya mela kanaye, akenda kape église, mais azali na se ya na kati ya condamnation ya kunki, bien kazo tambola, bien kazo lia, mais une maladie, oyo azana se ya condamnation na yango, babi asali na yango 18 ans. Bien aimé na ngola nangamala. Cette femme, balobi, elle était une fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans. Akenda l'église parce que Yesu akuti mamoyo na balabala te, akuti na barte, akuti ete na kati soki ya nini, non, akuti na kati ya église, s'il vous plaît. Cela veut dire cette maman a sambelaka, cela veut dire cette maman a pesaka pe ba dîme, cela veut dire que cette maman a pesaka pe ba offrande. C'est une femme bien aimée, oya bande ko sambela, bo permettre ngana ba ke adala ki seri ya église ba Yesu, parce que ba sambela ke église moko na ba Yesu, na ba Jésus à l'époque. Mais bien aimé dans le Seigneur, Bible dit que maman azala ki na se ya condamnation ya maladie, oya sala ki na ngo 18 ans, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 18 ans, à Kendak église bien-aimée, à Bondelaka bien-aimé, peut-être aussi à Sirbaka Penzambe, mais bien-aimé dans le Seigneur, à Azalaki Naseya, condamnation d'une maladie bien-aimée. Ma commune en Zambelobi, elle ne pouvait pas du tout se redresser. N'a aucun peu qu'on comprendre. C'est-à-dire que mère Oyo, Abaneko Luka Hermo quoi se redresser, Anioloka, Ajonga normal, mais malgré son fourni mais fort bien-aimé, Waya, Mouto Yazana c'est la condamnation, Atazo fourni mais fort, Atazo sala mais fort, pour que ma camoué marche, bien-aimé, il y aura toujours des difficultés. Et dans la cas de difficulté, elle ne pouvait pas du tout se redresser parce qu'elle était bien aimée, courbée, n'a la condamnation, il y a maladie. N'a habité bien aimée cette femme, elle a qui condamnée la maladie 18 ans. Je ne sais pas, Kanayo, on a condamné la situation nini. On a condamné le problème nini. On a condamné na likambu nini. Cette maman a qui condamné na sa maladie. Ma commune en Zambelobi que Satan tenait lié. Ça veut dire que tia zombe là. Et là qui volonté en Zambete. Tia zombe azana concure bien aimé. Et là qui peut volonté na yete. Mais bien aimé. Et là qui volonté à monde de ténèbres. Tanga na verset. Totanga na verset 16 oana. Na verset 16. Balobi que cette femme qui est une fille d'Abraham. Toi dans Luc chapitre 13. Tout dans verset 16. Sikoyo. Babi cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis 18 ans. De toloba ke mamoyo tchabe la kawa. Tia na kunki. Muta tchayen kunki. Muta condamné na kunki. C'est qui bien aimé? C'est Satan. Et il y a des situations médiocres, des situations difficiles. Makambezo simbate, à zone normalisée, à zone baké saïra, et ko simba kaka. Oui, c'est vrai, nazana besoin de la foi, et ko simba. Mais ici, il y a un problème. Bien que ko simba, mais Satan bien aimé, nazo condamné mamoyo. Bien qu'Azoluka s'est redressé, mais Satan a bien aimé, azo condamné. Bien aimé, n'a pas de tuna. Maman, là, qui n'a pas de condamnation, il y a maladie. Mais il y a moto zoloba ozana se ya condamnation ya nini. Bien aimé dans les Seigneur, écoutez-moi. Maman ya liaka, maman ya tambolaka, maman ya kendaka église,
bien katambolaka mais ana problème moko naza kongumama. Maman yo bien aimé à cause de la passe zolia. Bien kazolia mais conscience na ye et ça na problème moko nazalaka na kunki. Bien aimé dans le Seigneur au cause de na poto. Au cause de la peut-être na poto. Bien aimé dans le Seigneur, mais bien que naza na poto, il y a un problème nini bien aimé. Oh yo na do kokoka toujours te. Je croyais peut-être ndenge maman Sabana lobi la malédiction n'a pas besoin d'un visa pour atteindre quelqu'un en Europe. Bien que naza na poto, mais nana likambu moko on a lukake si na vie nange si na kakate naza condamné na kati nango. Bien que bien aimé, OK n'a peut-être église mais maintenant que la situation ni bien aimé, oh eza résistant, oh eza persisté na katia vie na yo, eza situation ni bien aimé, oh eza ko kanga yo, oh jusqu'à présent, ozoluka solution, mais aussi makakate. Oui naza marié, mais naza nanga marié, mais na situation moko atana na libala na osepela, mais condamnation moko na nango quelque part, et ça qui sangue sengo. Ebi mamoyo à cause de la vandia zolia, mais un moko otala ke nazalaka na kunki. Bien aimé dans le Seigneur, mamoyo à cause de la amoni azotambola, mais un moka vandi ebikezaka kunki. Bien aimé dans le Seigneur, na yeko bondela na poko na lelo, pona koyebisa yo condamnation nyonso, o batia na vie na yo, na yebite, eza condamnation à stérilité, eza blocage, eza échec, eza chômage, je ne sais pas, faut mener condamnation au monde des ténèbres et condamna yo pose mukandate, na yebite, eza faut mener condamnation, o ba condamna yo pose libalate. Na yebite et la forme nini ya condamnation on va condamner yo pour ma kamune simbate. Mais je viens ce soir pour te dire bien aimé, il est temps que condamnation yoso on va tchana vie na yo et kouya na kombo na Yesu Christ Masia. Si tu crois cela, tu peux dire amen là où tu es, tu peux recevoir cette belle parole que je déclare sur ta vie. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ali kama condamnation on va tchana vie nanga il fait courir parce que na kati na Yesu il faut la vivre les sengo, il faut la vivre na katia joie, il faut la vivre na katia bonheur. Ma commune Nzambe bisinga na Jérémie, ma commune, je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de bonheur et non de malheur. Je déclare, tu es appelé, il y a qu'à vivre bonheur katina Yesu. Tu es appelé, il y a qu'à vivre joie katina Yesu. Condamnation où ils ont empêché yo et koué na kombo na Yesu Masia. Cette femme bien-aimée, bien qu'elle priait, bien qu'elle bien que Yesu coutienne l'église, mais elle a qui n'a pas condamnation. Ata do tambola, ata zolia, ata zomela, a qui n'a pas condamnation. Soutenir la condamnation. Où est la vie na yo? Vous savez, tout ça la délivrance en est comme moi si quelque part. Pendant que tu as bon de la peau, la quatre églises bien aimées. Tant que tu as la sœur Simbaga Moussa. Au moins, Moussa Penanga a no oyo. Il n'y a pas Simbaga Moussa Piano. Tant que tu as bon de la peau, Azobaluka. Après un moment, tant que tu as prié, Abani esprit Bani ko se manifester na Katinae. A Kokyo Balate. Il y a quelque balate. Tout ni yonna toza la délivrance. Tout ni demona yonna ni o yonna abalate. Alors bi nga nazali papa leki na ye. Nga esi na lati se anonanga. Yango mibali nyoso ba kana vi na ye. Moyen mubali akobala ye amona nazalaka te. Moyen mubali akobala ye accepter kobala ye azalaka te. Parce que nga esi na lati sa ye anonanga. Esi na bali sa ye. Et ana batebele bien aimé bazana se ya condamnation. Il y a kolobake boko balate parce que il y a quelqu'un et ça na force moko je ne sais pas bien aimé aussi ayeba na ko condamner yo na libala moko abutu oh ça condamner yo bien aimé na mariage moko abutu mais na katia délivrance azo baluka azo ata katia délivrance bien aimé nazo loba bien aimé nazo esprit nazo ko se manifester alobi angwabi ndenga zana yako balakate yako balate parce que nga sina balisa ye et sina latisa ye anonanga et sina latisa ye déjà anonanga et sina latisa ye bien aimé dans le Seigneur et ça na force nini il y a condamnation et ça na force nini bien aimé il y a condamnation aussi ba condamner yo na libala ya butu yango ata mibali ba ye bien aimé moi mobali bala yo ezala te ba tubusu bien aimé bazande ngwana il y a des choses comme ça bien aimé to ça sous délivrance. Il y a des komoko bien des quoi moi si la katia ba mabonde li ba prier je ne sais pas par quel soukini ni bébé muko muso la muka ke pas oncle nae mutaboko la kanoko ni taboko la kai
à la mouika mouza kepa oncle akepa noko abinoko ngana mona clarté depuis na bali bien abi sera na bala abeti 7 ans na libala bien aimé atika la kobota te ayebisi noko tala noko nga depuis na bali 7 ans yango na libala atali yanja zemi na ozwa te noko na 7 ans wana ata mukolo moko te na mona yo telemi olukela nga solution noko ba para nyonso tout ce qui moi na ke libala na sengote alukalu ayeba qu'est-ce qui se passe na vie ya mwana noko yom to bokolanga na vande pa na yo ba balanga yi basilisa bakamu nyonso mais comment se fait-il que nga na obota te ozano pas l'aise noko ayebise non ma fille kobanga te nzamba kosala okobota no sera lobi non noko nga na mona clarté nga na lingo loba lelo nanu nga na obota te pourquoi est-ce que nga na obota te tellement que la sœur insiste qui akenaki verbe à 9h bébé ti ba 16h azaka pa noko ayebisa lobi tali kola nzete wana ya avocat abwa kimisa nzete avocat noko atuni omona nini abi na mwana ngelo côté noka tala lisu likolo nzete avocat omwani onoko na mwana ngelo côté na 3 tala lisusu tonga tali bien amoni liboke moko ya kitendi moko bebe ya rouge basala ngo liboke likolo nzete avocat noko yebisa bi omoni mabota na yo yango na likolo nzete avocat donc ndenge za wana na libala no okobota kate sera banjole noko kuna esa nini abi ngamu na kangango kuna noko na sala yo nini po kanga kobota nanga oba na ba condamnation abi noko na sala yo nini po bloquer mabota nanga noko azesabi yo sala nge lokote muta sala nga mabe ezalaka papa na bino asentaka mama na bino ndeko nanga mwasi bo permettre bo excusez nga na nani mais fona bakana ndengwana na lobaka bongo abi mama na papa na bino asentaka mama na bino ndeko nanga mwasi asundola na zemi akenda nga na récupérer leki nanga mwasi na bokoli zemi wana na sali baleti tout obokwami epa nanga babotu epa nanga obokwami epa nanga mama na bino akenda libala tika yo epa nanga nga natangisi yo kobanda na maternelle ti oke na université osilisi classe na mbongo nanga mobali amonani po abala yo papa na bino abimi alobi ke fazwa mbongo ya libala na boyaki kopesa mbongo ya libala ozoyeba ngo sera alobi ya nazoyeba mais papa na bino insistaki qu'il faut kaka alia mbongo ya libala mais ya bokolaka yo te yango wana na kanda wana bato baki na nga na pese biloko mais na se ya kanda nde nga na lobaki papa na bino azwa biloko ya libala mais yo na libala okokende osimba bana te makambo ezoleka na bien aimé sera kota na si ya condamnation mais sans le savoir ayeba te ke ti libala esalema ti mokolo baopesele dot déjà baokondamne na stérilité moko boye akende libala wana baoyemba bien me mokolo yango o libala soki moninga azwi sepela bato baosepela na libala aza na esengo mokolo yango mais zoka mokolo yango esengo ezala wana nde mokolo baokondamne yo nde mokolo baloba bakondamne vi na ye bien aimé dans le Seigneur noko ayebisi alobi po yo bota na libala no wana na opeso condition alobi soit papa na bino il faut azongisela nga dépense oyo nga na banda kosala depuis ozalaki liboma mama na bino ti okomaki na université papa na bino apesa nga dépense wana soki apesa dépense wana te mbongo ya libala oyo aliaki azongisela nga wana nde yo kobota sikoyo bandeko na nga kiadi kibene mankaka diaka na momo tozoloba papa wana esi akufa bakozongisa mbongo ya libala ndenge nini bakozongisa dépense ya école primaire tina université ndenge nini ne likambo na zoloba condamnation fe kweya bazokondamne nga bien aimé dans le Seigneur tu es bien sûr dans le mariage mais oza na likambo moko ndeko aza na libala mais aza na likambo moko aza condamné nango eza kobota ozali bien aimé na badiplôme mais oza likambo ozali condamné nango ya musala ozali peut-être na poto mwana likambo mo ali condamné nango oyo kokozwa te bien aimé eza nde mukanda nenayebisa mutu moko ekomi temps ya kobake bakondamnation nyonso oyo bakondamnela bavi na biso il faut ekweya oza meme il faut koma libre. Il faut comme libre, tu ne peux pas vivre ta vie sous la condamnation. Oyabi mutu oyo, azana se ya condamnation, a vivre te selon ye, mais a doit vivre selon mutu a condamné.
ada bandela koloba bato baza na se ya condamnation ebi vi na yo mutu akatela yo etumbu yenda konzaka vi na yo tokokoma place wana plus tard mais naliki toyekola quelque chose ndenge nini tokota na se ya bacondamnation nzambe aleka na kopambola bandeko nyonso tu wana oyo bazali kolanda biso et ça vraiment kitoko mingi makasi. Alors bien aimé ndenge nini tokota na se ya bacondamnation quelque forme bien aimé tope façon oyo bakondana bavi na biso on se retrouva na se etumbu ndenge nini esalamaka bien aimé et ana makambo eleka na place wana mais bien aimé naliki d'abord toyekola lelo po ya liboso la condamnation verbale bien aimé dans le Seigneur likambu ya maloba dans la condamnation verbale ezali batoyo akota na se ya condamnation mais na nzela ya maloba hein? Il y a des gens qui vivent et comment condamner na nzela ya maloba oye bima bikola vinayo to fongola bien aimé rapidement lisuba bible na biso na Juge chapitre 17 Juge chapitre 17 et ça bien to comment déjà place voilà Juge 17 excusez to komara to ba na verset 1 na verset 2 Juge 17 to ba na verset 1 na verset 2 to tangi. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, le 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lequel tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Makamwe zo le kana place oyo. Oto zolo ba bien aimé, le lengeni batumusu ba koma na se ya condamnation. Na lobeli bien aimé awa la condamnation verbale. Ya liboso. Et ana batumusu ba kota na se ya condamnation, elle a dit par rapport à makambo ba bimisa na munoko. Likola vi na yo. Malobo ba loba na munoko. Na ebité et cause à la maman, et cause à la papa, et cause à la mwasi na yo, et cause à la mubali na yo, et cause à la pe mutumoga boyezan, adane pe nkoni, hein? Adane pe nkoni, adane mutumoga kota na vino kokota, biso ba na kikongo, ba mingizila. Donc ayane kaka koya, oyebi pe kota utate, mais abibisa pe maloba moko boye pe kanga vina yo. Yo ka bien aimé dans le Seigneur. Bisika tocho tang e ali kama mama moko na mwana moko ya mubali tatoyo balobeso akomela kimika pet gasoyo Mika lisole bandika moko. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm se nommé Mika lisole bandi place wana mwana mubali azoloba lisolo abi mais mama oyebi mbongo moko boyo bungisaka balobi 1100 cycles d'argent, mais ce que tata ko calculer yango na franc congolais, ce que pesi combien. Mais attends bakaka montant au Mika lobia. Alobi mbongo moko boyo bungisaka. Mama, mbongo wana mukolo bungisaka ngo salaka ben précaution. Et ben précaution ezani. Ben précaution ya lokwane tumutazoloba. Muto ya liembongo nanga, abeta bakwisa, hein? Muto ya liembongo nanga. Loba eza mutoki nanga te. Toda mutoki nanga abonga tokotala. Amata tokotala. C'est-à-dire que maman na Mika ayebaki na kosala ben précaution asaka alakela mutu oyo ayiba ye mbongo na ye. Alakela mutu oyo abenda ye likonda na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Mika lobi maloba nyonso lobaka wana na yokaka ngo na matoi nanga babetelaka ngo lisolo te nga moko na yokaka tio sakaka tio lobaka tio bimisaka maloba mama mbongo ngo na ye kozongiselo. Cela veut dire que bien aimé soki na lobi na comprendre bien mama o tangu mbongo ebunga si balekaka bango mibaye na Mika na ndako angaka comprendre que mutayibi mbongo na ngoyo eza mwana na nga oyo Mika angaka loba ndengo wana ke mutu ayibi mbongo na ngoyo efeza la mwana na nga oyo Mika. Mais ce qui est peut-être compliqué zanini mama banjo tuna bo permettre nga parce que na yeko comprendre que na ndaku wana
bazalaka bango mibale te elaki na bato mosusu mama tuni nani kingande omonaki mbongo nanga o mama nga namoni te nani kinga makimona kamunuko bato nyonso tu bawangani nde mama banda kolakela mabe mika mutu ayibaka mpe mbongo azalaka place wana yoka nayebisa yo maloba ekoki kobosa na adresse ya mukolo na yango te soki toza 10 ata batangi kombo na nga te na likambu wana me maloba yebi kote nini fa kende atanga na batami maloba yebi ke makambo baoloba esprit ezali nsima maloba bien aimé eke kolukaka mika. Moi je crois que soki mika zongaki epa mama na ye parce que Mika comprendre que il y avait des choses comme il y avait des choses Zolanaye. Mika tala lobi assurément makamboyo nazana se condamnation yo na sa ba difficulté yo ba problème Zolananga parce que mama na biso alobela kanga maloba moko mama na biso alakela kanga pona yibaka mbongo na ye aye kozongisela mama mbongo yoka oyebita musu mika mukomama zola kela mabe comme tana musu kara mère alobine kaka makamwane ko komela ngate oui mère alobine kaka bien aimé papa français ko sabiso na likambu moko bo permettre nga français ko sabiso na likambu moko mais na molimo ne ko comprendre que français ko sabiso français le bana biso boy les paroles s'envolent mais les écrits restent c'est faux. Malobe s'envole la kate yaya. Na règne des esprits bien-aimés. Na règne des esprits. Ce qui malobe bimi, malobe kokokisama. Bate belé ba vie na bango ezomone sengote parce que yana maloba moko et yana condamnation moko oye bima na maloba oye yeba na ko condamner ba vie na bango. Bien-aimé nana lobela yo nini. Nanya lakela yo nini. Il n'y a pas de vaines paroles. Et là, malheureusement, peut-être yoko négligent. Mutumoka lakela kayo peut-être négligent. Malheureusement, peut-être yoka kabine mo bois kisaka. Mais ali peut-être bien aimé à la base, il y a makambo zo komelo na vilelo. Et ali peut-être na base, il y a ma difficulté au zolando de na vie. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, ne komoka moi si, a lo babi pasteur, ngane na zaboy, na kenda koloka mubali na ngana wese. Bien aimé, weso na loba ezata na ba sa debete na lobela douche pété na lobela wese so omoni kana na bina bo permettre nga siko forma wesa ngo ndengeza oyiba wese ezaka ba teka ka juste ba saki ha ba verre siko ebota pembeni wana sikoyo ya ba coup direct lisusu bo permettre nga na bo excuser siko ne wese ya ndengwana maman sewa zo abinga kenda kolobela mubali nanga mabe na wese na kenda kolakele mabe na wese abi pasteur suipe na lakeli mabe makamutu na lobaka na wese yango makambe komela mubali nanga esala mano ndeni pasteur omone nanga zana soka bikolo na amona ke aosala mbongo me mbongo aosala na amona ngo te na ndako na kenda na 12 heures na tindo toke no sala ngo po ya yo esimba te ezongela ana kenda na 12 heures na koti na kote ya muke kota ba muke ketene kuna abi na kei na banjo lakela mubanda nga na lobele mabe na lakelie mikolo asimba mbongo te makama sta so lakela yi tamba nanga ozonga na ndako na pokwa ayesanga ka ke ebi makop nanga mikolo yo simba te makam nange bongate période na akomo lela abinga na kinda kolobele maloba na wese siko nazo imaginer yo peut-être na poto mais ana mutu moko ala peut-être na masina yo peut-être les musu na kitambo yo peut-être les musu na quelque part et ana mutu moko quelque part bien aimé o ya kota quelque part aloba mabe na kombo na yo et ya pe makamusu beme yo moko to na aloba o va no o yeba o bimaka na fi moko boete boka oboya fi wana te mwe fi wana alakela ko yo kakangoti monenga ke wana to kotala vi na e okobo fi moko alakela uti yoka garçon moko lelo nyosa sala kanavie simbaka te nyosa sala kanavie simbaka te balaki na matanga moko na matanga ya famille ndeza la kala matanga mwa discussion moko ebimi na matanga na kata discussion na mbanda mama na bango azoyebisa ye alobi omonti yango makamune simbaka te parce que nga na lobaka ke yo ndenge oza wana
makamune ko simba te makamune ko simba loba ngai nazwaka nzunga fufu te nakangaka na makolo na nga mibale bakwisi na nga mibale na balolelaka yo fufu oliaka fufu na nga soko oliaka fufu na nga te bonga mais soko oliaka fufu na nga bakwisi na nga mibale bonga totala yo mama ti makamenge simbaka te wana mwasi ya papa na bango nazoloba makambo na matanga abino ti makamenge simbaka te parce que yo noloba mabe na kombo na lobaka mabe na kombo na yo yango nalakelako okozala toujours gaillard zéro garçon na loba bien aimé aya diplôme ya ba licence mibale abimi licencié na boye azui souffre à quelle sous licence bébé aya ba licence soki mibale mais musala bébé baninga tout batanga na bango soki babengisi ye ke ba o bazo na moi position babengisi ba aider tant comme bien aimé makambo fait compliqué parce qu'il y a une parole oye bima négativement et bima bien aimé il y a ndenge ya mabe juste pour pouvoir bloquer ta vie juste pour pouvoir freiner ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Tu es mal issu de komoko bien-aimé. De quoi na moi si aboti bana 4 na mibali 4. Mubali ne asuka bien-aimé. Oya otobota oya bota kine mwana alaki soda nyangundu. Bien mais une très jolie fille bien-aimé. Mam fiana ala moi si kitoko. Et ko sala ke bien aimé ju mobala liboso esimbite atiki na zemi aju gaso muso de a pc esimbite abota bana 4 ma oto bote bien aimé ana vie à difficulté bana 4 ba papa 4 ne fala ki asa la recours na prière pasteur zamba sunganga makamni na mona papa na mona clarté bana déjà 4 bango mibali 4 nazoyeba te nani akobala nga lisu na bana ebele certes bondela certes lukelo nzambe bien aimé mukomusu na kati ya cure d'âme nde tosola na sero sarabi na ngabi pasteur nazo reconnaître makambo ezokomela nga côté ezouta habitant na laka jeune fille na sala que échange de paroles na petite sœur ya papa na biso. Cela veut dire tante nae. Habito discutanga na tante. To loba na ba malobanga na tante. Mais na lobela ki tante nange loko moko. Tante nanga bota ki na mibali misatu. Batata misatu, bana pe misatu. Na loba ki na tante na lobi otaka munoko na papa na biso. Yango zo bota bana tata. Tante na lobi ozolo bananga na bota bana tata. Loba ke ngande na linga keza la bongo. Soki ngana linga kite za la bongo et puis yo lobi nanga bongo yo pe okobota kaka ndenge ngana boti bana tata abi pasteur na ko comprendre que lelo na komi na bana 4 pona swana kana tantine nanga alobela kanga yanga ta mobali lelo ayene tension ko balanga mais condamnation ya maloba wana ezo permettre di bale kotate condamnation ya maloba wana ezo permettre tenga na bala bien aimé dans le Seigneur tu me suis en ce moment et dans la force nini ya condamnation to pe ya maloba nini o ezo peser likola vina yo. Et dans la force nini bien aimé, il y a condamnation, il y a maloba nini bien aimé, où ils ont péché, Nicolas Vinayo, priant nangana pokwa na lelo, ezali kenzambe na lola, ayeba na kokango la yo, na se ya condamnation, ayeba na kokwesa condamnation na Vinayo. Bien aimé dans le Seigneur, Viangonga, toko continuer, mukoloya, mardi prochaine. Toujours nangonga à 17h ba point zebele otokoye kola mais lelo bien aimé na ensemble la pona yo pona ko déclarer maloba nyonso tout oye condamna yo na kati ya médiocrité na kati ya malédiction na kati ya échec na kati ya blocage na kati ya freinage maloba wana ekueya na kombo na Yesu avant toto na bonde la pona yo na ko sepela ototanga nanu lisusu Romain wana kaka totanga Romain toujours Romain chapitre combien voilà qui na verset de base bon nous permettre nga pour ton banda kuna na no suki sa peka kuna na Romain na katikati enseignement oyo OK bon permettre pour tokoka nako comme abomisu déjà et mon bien et voilà kitoko makasi OK Romain chapitre 8 le verset premier. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Est-ce que so yamba yesu loka mokonzi pe mobikisi? Est-ce que son dimela yesu loka mokonzi pe mobikisi? Bien-aimé la lingi o yamba yesu na vie na yo na sincérité du cœur. Na motema no mobimba na vérité, parce que ma komelobi l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire qu'il faut yamba yesu na bosolo nyonso. Et ce qu'il y a mis Yesu bien-aimé, et que ça la condamnation, et ça lui soutient la place na vie na yo. Donc on continue, ba forme, to ba lo lenge mususu, o to yeba kota na sa condamnation mardi prochain. Mais lelo, na ligi d'abord to bonde là, pour to koisa condamnation verbale. Est-ce que ko simba ka motema no bisikoza? Est-ce que ko simba, zo ka lo boko no maboko no mibale, simba ka na motema bisikoza? Simbi kabo. Je vais prier le Seigneur. Marakasakatapao. Lende yaba senta yamanda rabushe. Okasakata rebusata yamandagi. Paix. Paix. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nde na yeba ki na kotelema pe koloba na par na yo en ce moment. Papa nde kwa la nimateya. Ayoki oya yoki papa. Ezali kama condamnation. Ezali sous na place te ya ko peser na vie na ye. Yawe na osenga na yo. Olongo la force nyonso ya condamnation. O ezali kolo na ye. O ezo empêcher bénédiction. O ezo empêcher bonheur. O ezo empêcher réussite. Et longwa na vie na ye. Totalement. Complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maloba nyonso malobela ye ezalo ya yoka na oya yoka te na pe na telemi lokola moto na nzambe na telemi na qualité ya manda oyo pesinga kolo Yesu Masiya na kueshi maloba wana na kueshi nguya na yango likola vi na ye na kombo na Yesu Kristo Masiya. Seigneur a déclaré bolamu no la naye bolamu na yo likola vi na ye ya minene partage na ye azala visiter azala béni apambolama pakende liboso na kombo na Yesu Kristo Masiya nebo etolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nzambe aleka na opambola yo ezalaki bongo émission na biso émission Ningisa Yesu présentée par votre humble serviteur le pasteur Aristote Assoumani. Bien-aimé, neto continue koloba s'abonner massivement na chaîne na biso Kimpese News TV ezala penza malamu partager to s'abonner et kozala penza bien pour que mardi oyo koya ozangate kokota na katikanti ya enseignement na biso otokoza nango lisusu wana chaîne oyo ezali initié par papa na biso Edo Monize et puis molongani ya mama na biso Mireille Kazongo. Nzambe aleka na kopambola couple wana soki osepelaki na kolanda biso na caméra tozalaki na ndeko na biso Prophète Kodila et puis na régie tozalaki na ndeko na biso Yushi Zulu. Nzambe aleka na kopambola bandeko nyonso tu o bazalaki na biso bazalaki branché na biso elongo. Nzambe apambola ndeko na biso Fao Kavena ndeko na biso Solange Nambi et puis ndeko na biso Joe Kenda. Pourquoi pas ndeko Briel Ndongala. Nzambe vraiment aleka na koyeba na kopambola ndeko Trésor Mamengi bisika ozwami nzambe apambola yo wala na mona ndeko na biso Sunda Makiadi na Berlin. En tout cas nzambe apambola libota na yo makambo na yo nyonso tu nzambe apambola yo tokutani mokolo na mardi. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao et à la prochaine.